landa alaksinga image à guerre mais nzambe alingi yango talingi kimia na mboka yango nde siko atindi ngai na yebisa ba oyo bazo sala programme dans les secrets ba yebake ba faire attention alaksinga te parce que yango na yebiso moni image ezali et image et nzambe alaksinga image mais message derrière image. Vous comprenez? Parce que le message on a derrière l'image des hôtels Saké, ezana bateau bazolinga guerre ezala na Congo. Mais Nzambe a tininga na kebisa bateau wana. Congo Kimia TV. Voilà. 3x congokimiatv.com. Bambote na bino bato bozolanda biso na congokimiatv.com. Lelo bomoni na mpanzi na ngai à gauche na ngai na droite na bino to yambi frère Dieudonné aza frère Dieudonné bato boyebi si bomonje longi boyebi yango. Voilà. Donc sans plus tarder to kolobana biso mingi te tozaka na soirée à Liputa où ils allaient le samedi mars na Genève. Soirée zaka moko ya mars na Genève ya Liputa o ba ser na biso ba organizango na salle ya UNG na Genève entrée en 30 francs soirée Liputa na mois de mars et puis na mois ya février comme d'habitude boyebi flyers oyo bomona ngo mama Bena yi asalara toujours soirée ya Saint-Valentin boye belé bateau bozana basi bomela moi vers ningzala kaka entrepé ezanango cherté donc 19h jusqu'à 5h du matin. Voilà. Alors sans plus tarder bandeko bokolanda biso tu yambi frère Dieudonné na si bomona le mission ekende na calme. Voilà. Bonjour frère Dieudonné. Bonjour mon frère. Bonne santé. Santé kimia na ngolo na Nzambe. Odiki kala kalamingi mais nzamba sali grâce sali ngolo tokutana lelo. Elo ni bengi na elo ni tindi ga oyano ga na chaîne na biso ba chaîne de belé. Bon nous ça ma bongsi Nzambe eza ma volonté na ngaite eza nde Nzambe nde mtalingi na ya na chaîne na bino. Merci beaucoup Nzambe nde alingi aya na chaîne na biso to bandi siko nde bolinga ka voix oyo bolinga ngo eye na bandaku na bino. Alors bozala vene scotché na bakiti na bino Arsène Botango pire vieux à Palais Pati Bofondo le Guérico 12 na bossa ni pété madame ya frère Dieudonné mama Bella mboteno ya ngwana kitoko. Alors frère Dieudonné bato ba bioté mbal boso wa mono na télévision na biso ya Congo Kimia juste moi biographie parcours na yo juste la mokepo na total sabato ozanan. Bon na ba oyo ba yebingaite na opesela moi CV na ngai pour toujours vivre dans le monde à CV. Donc na ba oyo ba yebingaite comment na ngeza Dieudonné donc frère Dieudonné donc na vandi à Genève et donc je suis marié père de 3 enfants et donc voilà. Mais ce que tu as dit, frère Dieudonné, batumbalmo bazomona marque na yo sala avance. T'es bon, Eza Givens, voilà. Il n'y a pas de souci. En fait, Givens c'est vraiment plus côté professionnel. On est plus côté professionnel parce que moni to zabana na Nzambe mais Nzambe pe ache katia moko na moko eloromo boye oyo talisi côté musala nae le côté professionnel. Donc Given c'est plus côté professionnel mais naba côté Dieudonné zavmana oyo batunyo so ba ebilingai komba Dieudonné. Qui fait c'est qui n'a bien et qui n'est bien bah projet c'est ce qui n'a bien ngolo na Nzambe donc voilà. Merci Neto Lobara awa na Congo Kimia to yambaka tout mutu tout ako lega pesi message na ye sa père pasteur mutu na Nzambe ne mutu nyoso. Alors ba question ezalaka nga ba réponse ezalaka monotaire donc il y a invité na ngai donc bino bat bokola nga so bona beso bo benga Dieudonné pour vous remercier numéro na officiel ngwana e kolega ya ye azamutu na Nzambe na si bomoni lilobel na ndenge ezali. Alors frère Dieudonné sans plus tarder oyambi to yambi na Congo Kimia
message ni yo yeli biso na balandi ba Rolanda biso. Bon, pendant au banama tamusu batumsu ba se poser ba question ba bimo abengami na comme frère mais babandi émission mais to moni pa ba sambelité omoni bible les autres biso to za la net ba hypocrité donc to sambela déjà dans le secret donc nzambe atiningai na tango oyo parce que dans un message il y a coupé ça peuple congolais et surtout les politiciens congolais. Basalini. C'est bon, au moni na moment où nous faisons les Canada Congo, mutumoko et bani na mutunyon so nous faisons les Canada Congo. Et puis ils ont un moment où ils ont un moment moko très très compliqué pour le peuple congolais. Donc batu baza touché batu baebité batu bazuluka baeba nani auto mboko ezokena position ndenge nini siko na moment oyo nzambe pe comme peuple congolais na mutunyo sondenge toyebi peuple congolais a peuple moko choisi donc nzambe a telemisi batu ou bien a tindi batu pour bapesa message oyo exact exact message oyo pour na batu kaka basepela rara za message ma oyo nzambe alinga tali sa direction et pas ya peuple na ye et puis pas ya ba oyo balingi batambusa mboka ya Congo. Voilà. Donc il y a un moni par rapport à on a passé la CV tout à l'heure. Donc ce qui n'a bien na combo ya frère Dieudonné et Zali Azarte c'est vraiment Nazam dans le Seigneur. Donc je suis Toloba baptisé d'eau et d'esprit. Donc n'a pas ça vie n'en est pas Yesu et ça fait des années depuis 2003. Et depuis le moment où on a rencontré Jésus-Christ, Tolobane a bengangai na musala nae. Donc yangomoni lelo nae pona ko fongola oyo nzambe achakati na ngai. Donc parce que marambe belezo leka na Congo ba message belezo leka ba révélation belezo leka mais na monité pa ibatu mutumoka telemi pour apesa vraiment message mo exact oyo posa ya nzambe pona mboka ya Congo yango lelo na ye pona kotalisa. OK. Bien aimé dans le Seigneur, bozo yo kabino moko. Amoni marambo leki ezoleka na Congo mais amoni mon côté oyo atelemi pa lo ba makambo ya Congo malamu ye ayi alobela malamu mais tozomona ba bishop Tchatumba ba nani ba passer rebelle misusu o ba ligara ba lobaka donc pona Dieudonné na ebité message ni oyo oyeli biso oyo ça la différence na oya bango. En fait, le message est que pour nous la différence na batum susu. Omoni Bible lobby nzambe akoki ko sala likamute na mboka sans à révéler ba secret na ye pa basali na ye. Dozosta ça ba bien basali na ye musali na ye mais basali na ye. Ça veut dire que na moment où nzambe a révélé ba te belé plan ya Congo bien pour ça nzambe et pas ya basali na ye. Donc nazara ngai mokote toza ebele peut-être ba misusu balingi na bango kolobela te ba misusu bien ba message mutapesa message na ndenge na ye ngape na ye na message o nzambe apesi ngai pona les politiciens congolais. D'accord. Siko message oyo ye nango eza nini? Ben en fait message nanga eza omoni peuple congolais et peuple moko bazo souffrir ça fait des années. Ça fait des années et siko ekomi moment moko nzambe moko alingi vraiment a kimia na mboka ya Congo. Voilà. Donc yango moni et pour na kimia ezo senga ke bato o ba otamusa mboka
bazala batu oyo nzambe mom taponi bango. Voilà, parce que comme vivement moment moko ya nzambe ngacha kimia na mboka ya Congo. Bon, ngai message na ngezavement il y a il y a 2 mois 3 mois en arrière. Nzamba révélé ngai que guerre nene et oleka na mboka ya Congo. Ah, papa. Tika de kubangisa batu boyeko. Donc message oyo nzambe biso to kanisi kuto oyili biso message ya paix oya kimia do yo message on nzamba la kisi yo révélé yo guerre ezo ya koleka na mboka ya Congo kalati. Tala irsi le pulu azolanda yo. Bon, omoni mingi batu ouais, omoni mingi peuple alinga mingi koyoka message oyo et c'est pelisi mitema na bango. Voilà, ozomona mais nzambe apesaka message te pona peuple basepela bazwa kimia moko boye oke message yango eza pour esala bato esengo ke kimia ozala na mboka nzambe tanga apesaka message na ye ayaka pour makambo ezonga na nzela ozomona kimia opesama nango mais et ça te kepo bat baozela président moko boye aya aussi sa nzala na mboka et on nzambe de fois ça la lolenge bat bazozelela nzamba sala ba lolenge msusu voilà donc le lolenge o nzamba la kisinga ezali au moniteur on a biso que nzamba la kisinga ke guerre olika na Congo au moni nzambe tanga révéler ba sali na ye a révéler na façon mibale a relaxo image na message ozo comprendre na image wana on nzamba ko révéler yo derrière cette image message ezalaka ozo mona et le but est parce que nzamba la kisinga ki guerre kozala na Congo et photo zora image wana mbamona no sé que non guerre kozala ozo comprendre à la kisinga on a une image à la kisinga mais derrière cette image il y a le message parce que le message yango ngana yena ngolelo d'accord alors message yango ya na ngolelo balobi irsi epolo yoka message na nzambe eza nini bon message eza boye au moment tango nzamba la kisinga ke guerre kozala na Congo ezotalisa ke nzambe amoni makambo o ezosalama dans les secrets ozomona oyo ngana yo to ibité oyo peuple pe a ibité ozo comprendre voilà parce que comme nzambe amonaka mitema ya batu nzamba amonaka oyo bomba mana secret yango monike a révélaka basali na ye pour basali na ye baya bapesa message pour peuple à faire attention bien mutu oyo alinga sala likamwana dans les secrets à ça la création wana ezotalisa ke nde na ebiso ke guerre wana ezali plan oyo salama dans les secrets bat barokufa pona moni image na Congo bat guerre et plan ezali pour guerre ezala mais nzambe alingi yango te ozo comprendre nzambe alingi guerre yango te mais guerre ezala landa alaksinga image ya guerre mais nzambe alingi yango talingi kimia na mboka yango nde siko atindi ngai na yebisa ba oyo bazo sala programme dans les secrets ba yebake ba faire attention alakisi yo bato ngote alaksinga te parce que yango na yebiso moni image ezali et image et nzamba alaksinga image mais message derrière image ozo comprendre c'est comme message on a derrière image les hôtels saké ezana bato bazolinga guerre ezala na Congo mais nzambe atininga na kebisa bato wana ozo comprendre na kebisa bato na yebisa bango ke ça suffit maintenant nzambe alingi susute makila ya congolais etanga mais yé moko nzambe alakisi yo guerre kozala na Congo ozo comprendre otoloba nzambe alakisi yo image ya guerre mais derrière image ya guerre il y a le message on comprend pas dans ça voilà yango ce que nazo yebisa OK non message wana nzamba alakisi ke ezana batu dans les secrets qui préparent cette guerre. Non. Parce que Bible le dit nous prophétisons en partie et nous connaissons
en partie. Vous comprenez? Voilà. Parce que ceux qui n'ont ba vidéo monsieur Tambola, ba cité ba combat batu que mutuboye, mutuboa rosala, mutuboa rosalate. Omoni ça n'a pas sans zambé. Vous mona pour sans zambé zate que bo cité combo ya mutu bo banda ko qualifier mutu que no mutuboa rosala mutu. Vous comprenez? Wana turoya, tozo ke na biso male voilà. Pour ça, il y a Nzambé Kimia Ekota na Congo. Non, Nzambé a la kisinga qui dans les secrets. Et ça n'a pas tout oyo. Au commis. Au commis, voilà. Donc ça veut dire que oyo batu bazo sala dans les secrets Nzambé a ebiang. Yango monique message yango na ye nango na ba politicien congolais oyo ayebi pour Nzamba lo ba pamba te Nzamba révélera makambo oyo bomba mi pamba te ezo senga mafuko annoncer yango donc ngana ye pour na annoncer ba oyo ba yebi que bazali ko préparer quelque chose de mauvais ou bien guerre pour na ko zangsa kimia na peuple déjà za kana kimia te baïba ki Nzambé ayebi yango. Vous comprenez pas ça? Voilà, Nzambé ayebi yango et à lobby que ya tour oyo ça suffit. Makila congolais est en les sociétés. Soketangi Nzambé mom tayebi. Ozolanda wana la gisioté. Wana te. Mais yeba yango mon frère. Omoni peuple congolais azoluka mutu oyo arocha na pouvoir na place pour kimia ekota na mboka. C'est normal, c'est un peuple balingi mboka na bango ebonga. Vous comprenez? Mais yeba yango ke posa ya peuple yango te posa ya Nzambe. Peuple azana posa mususu, Nzambe azana posa mususu. Posa ya peuple za mabele. O Nzambe apesa bango. Vous comprenez? Pour ça Nzambe zali peuple. Ozo ba posa za mibale. Peuple azana posa mboke bonga. Mabele. Nzambe azana posa mboke bonga. Mais peuple alingi mabele o Nzambe apesa bango kimia ekota. Mais posa ya Nzambe zake peuple o yapona makila etanga les sociétés. D'accord. Vous avez pas posé ça mibale. Yango monique comme il est à monaka dans les secrets. Amoni déjà. Ba plan oyo ezo sala mapo kimia ekotate na Congo. Amoni ba Fayulu, amoni ba Félix Sekedi, amoni ba Kamere, amoni ba l'autre là. Bango doit dans la place. Te omoni na domaine de révélation et ezana maramususu okomona makolo bate ozomona na domaine de révélation parce que nyo sote on Nzamba la kisio yango foloba ezana maramususu Nzamba la kisio yango pour prier maramususu Nzamba la kisio yango pour annoncer maramususu Nzamba la kisio pour faire attention. Et puis na Moïse dans madara lobaka nyonso tout etanga yaki Moïse tanga kana ko le 10e commandement amonaki mambebele mais na setanga yaki alobaki nyonso tout et amonaki bon on est à sujet mususu on est à sujet mususu mais toroya omoni tango Nzambe azolakisa azopesa révélation pa basal na ye à relaxo les choses essentielles. Parce que révélation les aneti au moins sont font les fenêtres font ma boîte yo au mona oyo ezali bosono mais oyo ezala mipanzi au mona te na domaine la révélation bezane ngwana Nzamba zo laxo oyo mais abombe oyo ezana mipanzi ça c'est na domaine la révélation. Yango moni ngana ye oloba oyo Nzambe alakisi ngai
basala mayele makambo baolinga basala nzambe sa yebi ayebi parce que moment oyo na moment oyo eza moment o nzambe alinga tia kimia na Congo. Ozo comprendre? C'est comme mutu nyonso oyo akoya ko se mettre à travers ya kimia wana nzambe a refrapper. D'accord. Ozo comprendre? Nzambe a refrapper. Donc vous allez la biso calme. Calmeté parce que au moni situation mborezo kenla eza situation de toko za la calme toko za la keno c'est bon kimia parce que nzambe tellement asa yebi na yeki makambo yo nyonso zo linge salama ayebi yango déjà. Alors pour na biso peuple ne o yenzamba lingi tout ça se calme parce que hier on tient ba barrage na ba o nyonso ba linga ba salama be pour ça ya bien. Voilà, mais tout ça la calme mais au moni et c'est un peuple à qui na même direction ndenge nzamba lingeli. Ozomona ceux qui même nzamba lingaya acha kimia ceux qui peuple ezoki na direction mususu iba no compliqué ba plan ya nzambe. Vous comprenez? Parce que y a un moment na lingi mana loba parce que ba prophétie zo bimebele. Loba papa loba tout ça na temps na biso loba pesa bango message tala bango parce que batu bazo landa ezali ba politicien ba kolanda message oyo yeli bango parce que nzambe a pesa message pour oyela ndé ba politicien. Alors otali bango olobi na yo. Voilà. Donc message ezali nzambe amoni oyo ils ont se formé dans les secrets. Donc amoni que ezana batu o balingi ba se mettre à travers kimia o nzamba linga cha na mboka ya Congo po komi moment ya kimia yango moni apesi message oyo na ba ndiko na biso balingi batamusa mboka peu importe oyo arodwa place ou bien oyo arodwa te mais posa ya nzambe alingi susuté makila ya congolais ekanga. Le yango omoni nzamba pesi message oyo do oyo akoyoka ayoki oyo akoyoka te yena nzambe osomona. Voilà donc message yango epesami donc yango ezo senga ke nous devons vraiment faire très attention tant nzambe à l'obara parce que ndena lobai tout à l'heure peuple azobundela mabele mais nzambe azobundela peuple nae. Ozo comprendre? Voilà, siko tant nzambe atelemi pour na peuple moboye oyo akoya pour a déranger kimia ya peuple wana nzambe atelemaka a redéfendre pour omoni makila etangi mingi makila etangi mingi na mboka Congo donc c'est triste, c'est vraiment triste. Omoni batebele banoro kolela nzambo za wapi nzambo tiki biso pourquoi mboka na biso pourquoi makila pourquoi bazo kufa basi bazo kufa les femmes qui sont violées tout ça nzambe a bosana ikongote ozomona bat bako kansake nzamba bosani kongo te za mboka oya pona. C'est un peuple c'est un peuple choisi. Chaque chose à son temps et comme ce temps il y a nzambe. Mais kalawana papa nanga Dieudonné kalawana ozalaki wapi po ya ko apaiser les esprits des peuples congolais parce que makambo ozoloba na yebi ke basali na nzambe mususu bazali ba jui révélation oyo zui. Te ya on a ibsekio tout à l'heure que nzamba asalaka likambute sans à révéler basali nae azoba basali nae ça veut dire baza ebele ozomona yango na moment où nzambe a révélé batebele situation à Congo ni pays faut kenela ozomona qu'est-ce qui se passe où yebombama na se où batu ba ebité
A révélant ba te belé ça nga ité ba te belé ba zu révélation. C'est vrai na ba révélation na ba te belé diable pas kotsi ba tunaye. Parce que faut pas robosa na ke na moment où diable peut aroya po moi confusion. Donc bah révélation bah prophétie oyo koya po et détourner peuple. Vous comprenez? Et donc il faut peuple congolais faut faire très très attention na bah prophétie sous ces obima. Oya yodondima. Te omoni mutumse kozala ke non omoni nzamba révélé longa mutu omoni longa mutu mutona tellement yebie que peut-être que oyebie pona yo yekaka mutu a rosala ozo comprendre mais oyebite pourquoi nzambe à la gisio image ya mutu wana nzamba kopesa ba explication ebele ozolana donc oyoka yo ndenge tozo ganga wana okingandi eza kutu mabongisa nzambe nanu te nga lingi tozala na kata parole oui tozala na kata parole to lobla kasi Congo non voilà na kata parole ya on a tel omoni eza na verset moko zana pesela on voilà ye azo basé kaka na ba verset parce que nga na beti eloko moko na lobi na ye obiso kanisa eza mabongisa nzambe te ndenge selon bon ye alobi non eza bongo te tozonga na verset tala niveau ya mutu na nzambe ndenge azo kende na biso question verset boko tala biso basali na nzambe est-ce que boko sala lokola ye ya dega bosali réunion bongo bakomi ko parler na kaka pour nous parler na bino kaka eza mabongisa nzambe to yebite na peselo voilà awa nzambe muto azwebisa prophète Jérémie na ninga révélation Bible dit la parole de Dieu me fit adresser une seconde fois en ces mots que vois-tu? J'ai répondu je vois une chaudière bouillante du côté des septérions et l'Éternel me dit c'est du septérion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Vous comprenez? Bible ne banelobi que nzamba tulien que vois-tu? Ozomona nini? Et Jérémie le bi nazomona nzungu moko boye ezo toka. Wana image. Vous comprenez? Wana image. Sikoyo soki oza mosali na nzambe olotaki na nzamba l'accès na révélation monaki nzungu moko ou bien exemple kake naza prophète nzamba la kisinga ke na naku ya my frère Manhattan nzungu moko sotoka obike soko za maele te na robendelo ba film ebele kisi mpungu wera jibe ablo mari o comprendre pour na ça nini na komema kaka message ya image pour na moni nzungu ezotoka ozomona na moni nzungu do nzungu ezotoka Manhattan asimbi yako mikolo pe Congo ki me gaz na gaz ozolana na olbaka no Manhattan asimbi mais derrière nzungu wana nzamba lo biboye ya moni nzungu nzamba bike et l'Éternel me dit c'est du côté de des septérions que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. C'est-à-dire que, on continue, car voici je vais appeler tout le peuple du royaume du septérion, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre le muraille tout autour. Vous comprenez? Ça veut dire que Nzungwana, derrière Nzungwana, il y a un message. Voilà. Et c'était le message. Le message de Nzamba le but, que non, tout l'en a bien.
pour nzungu wana monana ki côté ya peuple du royaume côté de Septérion. Ça veut dire que nzungu wana ndena pesa ko exemple que non Manhattan ezotoka sikoyo nzamba le biomoni nzungu wana ezotoka na ndaka Manhattan na servette nde sikoyo message ndeza wana ali boya na bakiti bo vanda wana makambo ekosalama wana elobi te ke pa ya nzungu wana ndenge ezotoka na ndaka ya Manhattan asi te ke asimbi o nzungu ozokopanga message nde muteza derrière nzungu wana yango nazotalisa ke okomona message okomona image ya mutu na ndenge songe faut faire très attention tant aux heures ça un message pas bana na nzambe ozolanda faut faire très attention faut en la sagesse pour kubungisa batu ozomona okubungisa batu oye malamo ke non nzamba ebisinga ifaile mutelo comme président nzamba ebisinga ibani ke mutuboye ekoki pe kozala ozolanda ekoki pe kozala est-ce que nzamba tindi yo faut prononcer combat mutu wana ezomona nani Septérion na yo ezomona nani omoni pona to kende mana ndenge ya parole parce que nga parole yo parole vous basé omoni ba problème nyonso oyo eleki na Congo peuple azana posa ya mutu oyo akoya aussi sanzala na Congo wana peuple oui Nzambe alingi mutu oyo akozala d'abord oyo akozala na bolingo ya mboka ozolanda pa naza peuple alingi azoluka mutu oyo akosisa nzala kekimi ekota nini ekota c'est bien bon eza mabete eza pour sa peuple mais Nzambe tout d'abord alingi mutu oyo azana bolingo ya Congo bolingo wana pesa bolingo teke oyo ya miso ya bato eza bolingo oyo profonde ya Nzambe ya motema osomona yango moni mutu oyo Nzambe akotia ou bien atiaka pona pays eza mutu oyo azana bolingo oso comprendre parce que beaucoup linga mutu oyo aye po apesa biloko akolia asisa nzala apesa en abondance tout ça lelo akopesa lobi apesi et après lobi message non de comprendre et là c'est que fona no Nzambe azolinga mutu akolindika olobi ko Nzambe azolinga mutu akolingana no mboka peuple banini après na batu nyonso oyo oyo te Nzambe aponaka pona kotambusa peuple faza na bolingo ya peuple ozomona eza te ke bolingo pona ko kabula biloko tout est bolingo parce que omoni Bible le dit que l'amour pardonne tout bolingo est à la raka intérêt propre intérêt est à la intérêt ya bato ozomona siko mboka Congo eza na posa ya mutu oyo alingi mboka wana parce que makamebele et aussi là na mboka wana par l'amour tout le monde a peuple tout le monde a na politique tout le monde a peuple pena souene za fayulo mata te eza mabete eza posa peuple la prière nous au senga Nzambe nini te eza posa peuple tozo kenet eza posa peuple yango na ebisio ke posa ya Nzambe eza mutu oyo akolinga pays wana akolinga peuple wana na bango dewa omoni ngai na ye arate tant que politicien oui mais ça message de politicien na pesi yo Nzambe apesi ngai na pesa la bino soki bokotosa yango Nzambe azwa lokumu soki bokotosa yango te wana ekomi likambo ya bino na Nzambe ozo comprendre donc ezala te ke non po moni
batumsu ba mais a touché ba politicien pourquoi ko le ba politicien boye non ils ont message on Zambé a tinti pour biso na message na domaine de révélation aux à la politicien aux à la ceux qui président de la République au président ceux qui mboka nini ceux qui nzamba tindi tokendaka oui ozo komba te ezana ngulu kama obanga te ezali kambu ya ko mema message ozo mona ngana meminga ka message mais na église na bino place yo sambela avant ya awa obise quand même ba pasteur que oya la message en public te omoni Nzambe ça fait déjà surtout le bito songa mamukesima ça fait déjà plus de 10 ans que Nzamba révéla ngai ba makamu ekozala makamu ya privé ya mutu ekozala ya mutu na yebi mutu ta musu ya musika message ekozala ya église message ekozala ningi lelope na ye na message ya mboka ozomona mais message nyonso te ke mutu nyonso fo ayeba yango ozolana pour Nzamba kopesa nga message pour na Manhattan ezota la vie na yo na koyebisa mutu te funa yana yebisa ngaka yo kaka ozomona soki Nzamba pesa nga message ninga pesa nga message pour na mboka donc zo senga ke mutu liboso o ayeba yi message zaki mwasi na ngai ozomona tana zo ki message wana na yebisi mwasi na yebisi ngabi Nzamba révélinga ke guerre ekobima na Congo guerre ya makasi mayo bima na Congo so kutane bokosola na bino aza petite yano yimo yebi bosola bien okutuna na pesilenga bite Nzamba la kisinga ike guerre ya makasi obima na mboka Congo mais je répète encore on a tel ça qui on est dans qui image mais message et bomba mai na sima fallait message on nga mona révélant ngwe pa ya peuple ou bien pas ya tout baza concerné voilà qui est ceux qui bossent attention te Nzamba makambo bozo sala ozo comprendre et bomba ma Nzambe ayebi OK d'accord voilà bon ngai na yesu ko loba boye parce que moni yesu loba ming na ba parabole alors vous comprendre ngai ni na comprendre alors yoka bino batu bo simbi mboka ngana kotanga ba kombo na bino neti ba président bozo linga bo mata na ba pouvoir Fayulu Kamere Félix Tshisekedi Shadari 4 wana Nzambe ayebi nini bozo linga bo sala alakisi frère guerre zoya mais na sima guerre wana message yango yango ekoloba clé ke Nzambe ayebi makanisi nini bozo linga bo sala soki bosali attention te bosali yango etali bino oyeko ya bino bat boyeba mais alingi peuple na ezana na souffrance sous makila etanga susu te mais omoni yo tangi ba kombo yo tangi ba kombo ça n'engage que moi-même ouais pour n'a pas combattant d'autre part voilà ça n'engage que toi mais ngai na peseli ndenge Nzambe apeseli nga message oyebi ça ba politicien kasi ba politicien nga tangi ba kombo parce que omoni guerre ko bima na mboka te créé par mutu moazane na cadre politique te individu moko boyo bien ozo comprendre so guerre Nzamba la singa image na guerre ezotalisa ke ba politicien baza impliqué na cadre mwana na tangi ba kombo sans combo parce que sans combo ozo comprendre sans combo Nzambe apesi yo balakisa ki yo sans combo mais ndenge message yo yeli yango ngana latisi yango na bango on ça n'engage que toi voilà ngana zo pesa la message ndenge Nzamba apesi donc modifier tete message faut à la apprécier pour sinon te sona ko mo tanga ba kombo na repesa la ndenge Nzambe ba lakisi yo kombo te na repetanga on pété ozomona na rotanga ngote longola te ko bakisa te faut passer le message ndenge epeseli nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie donc Nzamba la isinga la partie wana kaka que non image à guerre mais na sima guerre wana faites attention ba rolinga ba causer ba projet wana ba osala dans les secrets vous comprenez voilà
Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, merci beaucoup. Ndenge bozalaki na biso na bandele pe na suka nzambe apambola bino na asiboyoki message à Frère Dieudonné ezalaki ya moke a développer ngo pe belé pour na kaka a komisa biso na place tozali parce que ba na nzambe bazara soki bisi bango moke ba comprendre faut que na bango malembe ti a komisi biso na yebi pété. Soki Frère Dieudonné nzamba tindi epeka pa nanga et les gars maman la cadre que non apprécier pe ngai parce que malobo on dit pe nga pe na moni dit na komo komo dit alors le loba yasuka papa bon le loba suka za toujours pour le peuple congolais en tout cas faites attention na kolanda ba profession so oyo ezobima mikolo parce que omoni ba prophète nyonso ya nzambe baza ya solo et puis message na bango eza ya solo mais ba prophétie nyonso oyo ya solo et puis oyo eza exact eza nyonso ya nzambe te vous comprenez le kamalobi ba prophète nyonso ya nzambe baza ya solo mais ba prophétie nyonso oyo ya solo et puis oyo ezala exact et utaka toujours pas nzambe te. D'accord. Vous comprenez? Prophétie ko ya ebimi nango ezala ngo pe ya solo, ezala ngo pe exact. Mais le but est que parce que ça ya solo, eza exact et uti pas ya nzambe. OK. Vous comprenez? Le yango futo zala maele. To zala ekenge to examiner ndenge Bible zoloba. To rejeter la prophétie, mais to examiner parce que tant que vous examinez la prophétie, vous allez trouver il faut longola oyo, faut dire oyo ya malamu, ou rejeter oyo ya mabe. Yango peuple tous à la vigilant. Na leki ate étant que politicien pour na rozala keno je suis pour qui non na leki a étant que mosali na nzambe na pesi oyo message on nzambe apesa ngai donc après message ils allaient souhaiter que nous faut ça la bobozong saboyer ou il y a du message yende mtaroye ba est-ce que message parce que tant un message zo comment obligé et que nara tina motema ya mutu oyo alinya sala likamwana oza la même musique oza dans les États-Unis ce qui message de pesami mutongo soka yo kango aroye ba que non message o eza pona ngai d'accord vous comprenez donc mutu message oyo mutu mutaroye ba que non message oyo eza pona ngai donc na sala attention ceux qui na sala attention te on est comme likambo na nzambe donc nzambe vraiment azwa lokumu ezaki compliqué pour ngai pour pendant quelque temps parce que ça fait 3 mois nazwa message wana et bana tungisanga mamingi pour ko ya koyebisa peuple congolais. Et j'ai pensé à ça chaque jour et bana tungisanga voire même je parlais ça avec ma femme on aurait pensé que non les camoufles tungisanga funa loba mena yebaki lo lengeni nte ya kolobela yango ya passer message yango na yebisa mo sinanga bi na ngina loba likamo mena yebi lo lengeni na kolobela ngote ozomona mais nzambe tango tindio opesa message ayebi ndengeni na sala ndemi yango moni asali ngulu na ye na benga Congo kimia voilà qui n'a pas la message donc nzambe vraiment zo lokumu donc nzamba pambola peuple congolais apambola pe ba politicien congolais nyonso elikana kimia mais bobo sanate nzambe ayebi nyonso voilà merci beaucoup to comme na biso na suka nzambe ayebi nyonso nzambe ayebi pe pona nini atindi awa nako senga pe na nzambe bakesela nga babone et puis vidéo oyo na kotia batu batalango ba partager pour message oyo nzambe et comme la caméra et comme la Félix Tshisekedi et comme la Fayulu na Shadar parce que ça message na bango Nkolo Yesu Masia soki ozali pe na bomoi oyo kaka biso oyo ezali mini prière na ngai. Donc na lingi message oyo frère aye nango etambola mboka mobimba nkolo et toucher mitema na bango na 3 fois www.congokimia.com tukuteni mbala sima nzamba pambola bino check merci frère merci Congo Kimia TV